ebi ni siko ba œuvre siko yango na avantage pour biso to na Titanic otala nenga Titanic za kozinda to to zinda to siko ba profiter basa ya kozinda basi non on regarde derrière na biso moko maman profiter là. Vous comprenez? Et ça qui va me battre. Vous battez qui est? Non, tu m'as dit que derrière. Et l'autre, Otala, bien. Titanic. Otala, n'a Titanic. Mais ça m'a donné le bas. Et t'as continué. Tu peux rater ma stratégie les camarades. Si vous va profiter, basa ya kozinda, basi. Non, on regarde derrière na biso moko, maman, profiter là. Vous comprenez? Non, et ça qui va me battre. Vous battez qui est? non, tu m'as dit que derrière. Et l'autre, Otala, bien. Titanic. Otala, n'a Titanic. Mais ça m'a donné le bas. Et t'as continué. Tu peux rater ma stratégie les camarades. Bandeko, bonjour Nabino. Nalingina yela nazolo bela ba Kla Wenge. Kla Wenge vraiment ba koko ba papa ya Wenge ba kolo Wenge. Bandeko, boza mitema mabe. Jibe Mpiana, Blaise Boula, Adolphe Dominguez, Ale Makaba, Didier Masela. Boza mitema mabe. Kla Wenge, boza ya kosila parce que bozangi bomoko. Bola kisaka bomoko na misu ya batu, me kuna na kati boza batu ya bien te. Awa bosala ki concert ya réconciliation, me na kati kuna réconciliation ezate. Mutu na mutu aza koluka nde poste na ye aza ko se positionner. Botala lelo entre bino ba administrateur na ba misusu wana boyaki ko tia poa Adolphe Dominguez na Selebu. Wera aza na opportunité ya kozongisa kombo ya Wenge na marché. Wera zo opportunité wana. Bobeta ki concert na Stade des Martyrs et puis c'était fini. Ba projet bozala ki nango ti lelo ezo salema te. C'est parce que bozangi organisation. Bozana vision ata mon côté ya kokende liboso. On doit vous dire les choses clairement. Soki bozalaki na projet ya kokende liboso, bozalaki na projet ya solo na vision pona makambo na bino ya Kla Wenge, nde lelo bobimisa déjà album wana, nde bokenda ba Cap Vert. Mais comme bozana vision te, mutu na mutu azana makambo na ye ya kosala ka muninga mabe, yango bozo kende epai te. On doit vous dire la vérité. Lelo Wera son azu opportunité. Nazolo bango bien opportunité à travers mwana na ye Ericho Atanabe. Ericho Atanabe a memi azongisi na scène, il faut que loba vérité. Wera amoni ke wa nzela nanga efungwami. Asali essai ya Grand Paris Arena. Ndenge biso nyonso toyoka Jibe azalaki invité. Mais Jibe ole andi invitation pour epesa payer pour ndenge epesa pe lumière visibilité ndenge Ericho Atanabe asala yango na we nani na Wera son. Jibe amoni ki aza grand te ko simba te. Il a refusé invitation à Muninga. Wera akendeki a gagné, il a fait son pari à Tondisi. Batu nyonso bazalaki wana, imaginez-vous soki batalaka Jibe. Inga qui peut sa coup de poids. Mais comme Jibe aza orgueillé, il ne voulait pas. Pour naze kanisa soki akei batu bakoya. Donc on dirait alingaki Wera a échoué pour bakende koloba. Toloba kinini. Yami bale eye Adidas Arena.
na bango nyonso banda ba Blaise ba Adolphe bango tout olie basala ta likopa ya ko soutenir moto na bango ndeko na bango mutu bapasa ne ba ane ebele place moko bango ne bakomi ko attaquer ko critiquer ye Jibe olia ko leka direct ko critiquer ko boya wera akomi ko tinda Roger Ngandu Adolphe ye moko aza ko mata na ba nini na ba pano pona ko lakisa ke ye mutu yende Blaise Bula pe kote kuna mais à fait de compte batu nyonso ba ko remarquer que non c'est Wera qui était c'est Wera qui faisait vérité oyo batu ebele balingaka koyeba te balingaka koloba te ezomonana malembe ke c'est Wera qui était le guide ya Wenge l'homme ya ba stratégie si Jibe azalaki na stratégie banda bazalaki babandaki ba comparaison banini ba concurrence na bango depuis soki 98 ti lelo nde tozomona Jibe yepe azosalaka makambo Wera pe alandi mais banda babandaki Wera toujours liboso ti Jibe kotika la musika Blaise tout a disait que ye aza pare à révolution tango basali kaka album moko amoni que Jibe n'était pas la personne oyo azali ko kanisa ake ko sala orchestre na pour une pondération soki 8 ça n'a pas tenu parce que Blaise Bula n'est pas né pona kozala leader Adolphe pe esimbite pa ya Wera ake ko sala album na ye mouvement na ye Tonia ti lelo bango mibale na lobaka ona ba émission ils ne sont pas nés pour être des leaders il faut babota maki pona ko vivre pembeni ya bato yango bomonaka esimbate bango bato bakanisa ki Jibe aza nzambe Jibe aza le meilleur nani mutu asalaki kuna kutu 2 albums pona kolakisa ke tango mususu Jibe na kati ya Wenge BCBG azalaki kolakisa ke yende aza bon azalaki ko créer toujours division tango mususu kolakisa ke yende aza bon bamisu baza mabe sika lelo tozomona ke Wera olia ko pesa mutu mbongo azalaki ko lakisa mutu ndenge ba peshaka po lobi ozala indépendant ozala capable ya komilukela yo moko mais Jibe azalaki ko lakisa ke olia ko lakisa yo ya ko pesa yo mais mukolo Jibe akoboya ko pesa yo okotelengana différence na bango mibale yango wana Jibe donc na kacha kuna tango yokaka ba maloba ya ba Emelia ya ba Lempela ba titina bango tu bakoloba Jibe akabaka oui Jibe azokabela bango mbongo mais alakisaki bango te ndenge ba peshaka bazolo ba Wera za maboko makasi botala ba onyo so baleki pa ya Wera bazolo ba maboko makasi Wera alakisa bango ndenge ya ko péché ndenge ya ko sala pona kozala indépendant autonome un jour dans la vie prévenez que botala ba onyo so bazalaki pa Jibe so botali bien bazwa formation te bazwa nde ba mbongo kaka Jibe azopesaka bango mbongo bazomonaka wana nde vie mais Wera azalaki na lisu mususu olia ko pesaka ba héritier ba mbongo mais aza ko former bango aza ko entraîner bango ndenge balonaka po lobi akende kubuka mbuma la différence était celle-là yango bozomona mutu ata moko te na BCBG ako tele mobina banda kobeta musique azate parce que bazalaki fondation na bango ezalaki te baze kofana na ndaku oyo ezanga fondation pendant que côté ya Wera pesaki bango fondation ayebi ke soki lobi mabele ningani me fondation kotikala wana bako se débrouiller bakotonga likolo ya fondation aza kopesa bango sika lelo botala pe Blaise Bula botala Emelia botala Shaingenge botala mususu wana so Gilles Kibens botala ba onyo so bima incapable ya ko lakisa ke baza ba musicien baza ba chanteur basali et pas Jibe combien d'années basali combien d'années pas ya Jibe botala nani oyo Fere 7 ans et pas ya Wera 7 ans musique eza ko beta pamba Erichota nabe soki plus de soki 15 ans musique ezo beta pamba otali ba banani oyo ba
ba déplique ba 4 ans ba 5 ans ozi mususu wana nani Fabrigas ba 4 ans 5 ans baza ko beta musique parce que balakisaki bango ndenge bapeshaka bapesaki bango formation sika batu oyo ba Blaise Bula ba Ale Makaba ba JB bazo sepela basepela te na ndenge Wera a excella place bazaye ko kanisa ki Wera ko kweya Wera a gagna Wera a résista bazo bosana pourquoi parce que Wera avait planté Wera atiaki plantation à Loni. Il a planté. Hein? A planté à la kisi batu misala. Parce que musala oyo fait razanango pendant 7 ans. Ezo koli s'appelle maison mère. Ezo pesa ba oyo bakoya fondation. Apese pas héritier. Apese déplique. Apese ba Bill Clinton. Apese soki ba nani ba Fabrigas. Batuana soki totali bien fondation oyo Wera pesa bango et ça la bango bao baza so ilelo bazo lobela Wera d'une part également grâce à Batuana parce que tant bazo sala récite bazo tala pe mutu asala ke bazala na récite mais tant bazo tala ba JDL ya JB tant mutu atali JDL ya JB mutu atali Blaise Bula nani mutu akoloba côté investissement ya futur na musique mutu ata mon côté mais Wera a investi dans la musique yango azako lia na vie pe normal soki o investir oko se retrouver mutu o azako lia azako investir po na lobité bangonde bakomaka ba souffrant ba pauvre na suka yango zomona ska Wera eza pasi musicalement asuka parce que il a investi na kati ya musique. Il a investi na kati ya musique pas comme possible. Botala nombre ya batu baleki pa na ye oyo baza ko réussir lelo na musique parce qu'il a investi. Sika mutu wana oyo aza kotika toujours image ya Wenge parce que tango baza koloba Wenge eza Wera. Wenge mais tango mutu lokola Adolphe Blaise Bula babandi ko se lié na Wera babanda ko donc ba komi donc koloba maloba moko bakutani basololi eza ko jouer pe pona image na bango parce que soki lobby ou be lobby kuna Wera bengisi moko na concert et ko booster pe mutu wana soki lelo Wera bengisi Blaise Bula na concert ya U Arena par exemple babeti Eve Sukali eko booster Blaise Bula na dimension moko Blaise ye moko aza na idée te mais na minute soki Blaise alobi ye moko akende ko beta concert eko simba te mais il faut aller quelque part mutu musu yango nazoloba il n'est pas né leader il est né pona ko vivre pemene ba leader oba pe ba ko pesa ke moto mutu lokola Blaise Bula soki abet aye penda pemene ya Wera bayemba Eve Sukali na Didas Arena ngaki ezala ndenge nini JB soki ayaka bayembi par exemple kini bouger na Didas Arena elingaki epesa ndenge nini bandeko mais ba vieux oyo tellement que bango baza ba grand balingaka conseil été soki bazalaka batu oyo conseil koki ko simbaka bango un jour soki ezalaki penda Blaise Bula Adolphe JB baza batu oyo akoyoka concert nde balingaki bazala bomoko bango tuna Wera tango Wera ko beta concert a invité bango bayemba nzembu moko kaka oyo kotikala na mitema ya batu na poto parce que ba génération nanu ba mona te ba Wenge bazoyemba place moko mais soki Wera a invitaka bango par exemple ou be soki lobby a bet U Arena a invité bango bayembi nzembu moko kaka ou be kalai kwingi imaginez-vous ambiance oyo kozala na poto mais comme bango balingi orgueil bango nde bango bisonde tozana ba evre wana ezobunga mutu ata moko te azoyeba yango mais oyo azako tout atolo te azako ibima na simplicité oyo Wera son wana banzembu na ye ezoyembama banzembu na ye ezobetama banzembu na ye bazako streamer yango banzembu na ye bazako somba yango eloko ba groupe ya BCBG ya Wenge ensemble baza ko bosana eloko wana bana ona komi na suka na ko umela wa te na makambo yo bo partager bo commenter bo pesa point de vue na bino a plus